Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na bande konyoso bolanda vidéo danga lelo ngande ko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo amemeli bino lisolo kaka ya complexe. Mama Bijou abeta lisolo na ye ya complexe ndeko na ya mobali avandi na Belgique. Alobi Mama Bijou kotanga no kombola ngate ngabi ko se déranger te na tanga akomba batuti. Alors Mama Bijou beta lisolo na nganga ndeko na ya mobali na umela la vie ya complexe c'est bomanga e bomela makambo ebele en tout cas mekala ndiko beta lisolo ya bandeko oyo bazalaka complexé ya bana baso bazalaka ba complexé bana mibali oyo bazalaka ba complexé beta na lisolo parce que complexe ezali vraiment handicap makasi na vie ya mutu. Ka Mama Bijou nde na bandaka nga naza Bijou d'or. Mama Bijou d'or beta masolo. Mama Bijou d'or asala ba publicité. Mama Bijou d'or alambaka la sa ba recette. Mutu nan oyo asabona na chaîne nanga te. En tout cas s'abonner na chaîne ya Mama Bijou d'or. Chaîne nanga ezali Bidor TV masolo ya sika. Ozala jamais déçu s'abonner là-bas. Bandozo ba recette. Bandozo ba masolo. On a la information, l'information sur les Ghana Congo, pourquoi pas ya Allemagne, pourquoi pas ya Mokili Mobimba. Mama Bijou le bien en tout cas boy ma page nanga, otira ba commentaire na bino. Avant ya ko bandela lisolo nanga oya ba complexé, Mama Bijou ali kana souhaiter joyeux anniversaire ya ma belle fille Priscilla Djumbi. Donc mutabenga nga deuxième na Mokili quoi. Benga nga maman. Pour la deuxième fois, voici la Jimmy. En tout cas, ma belle-fille, bon anniversaire de ma part, plein de bonnes choses. Roumela maman, moi si ma casse le la maman na bango, imazo, vaitazo, voici la Jimmy. En tout cas, nazo pesa lisusu félicitations na ndeko na ya mobali avandi na Irlande. Baoti kozwa bébé asika, Mosi. Mosi avandi na Irlande, mobali ya Mama Gina. En tout cas, Mama Gina, papa Mosi, félicitations. Na robota bébé na biso kitoko, Mosi Junior. Kopa Mosi zo kendeka aliboso. En tout cas, bébé Mosi Junior, soyez le bienvenu na kati ya famille to yambio. Maboko ofungwa manga tata Mosi na yambio. En tout cas, vraiment félicitations na ba parents ya Mosi Junior na Irlande. Bon, nazongi na lisolo na ngai ndeko na nga mobali akutalaka na nga na avion topesa na ba numéro ya téléphone apesa nga sujet na ye eumeli en tout cas nalinga ndeni na ye badeli na ko klasa mpona na betango ndeko na nga mobali alobi na alobala abeta ela kinga lisolo alobi na nga alobi Mama Bijou ngai nazalaki na Congo démocratique nazalaki na Congo Koya nanga poto ça fait au moins 10 ans naza siko na Belgique donc na bandaki ko fréquenter famille moko boye papa wana zaki na mbongo ebele na bandeki ko kende na ma campagne nga naza na mwana ya kitambo na bandeki ko kende na ma campagne papa moko boye azaki na mbongo ebele azalaki diamantifère azaki na mbongo ebele azaki na bana ya basi misatu na ya mibali na bandeko kele na famille wana en tout cas na tombaki na nga penza amoureux makasi ya fille ya deuxième fille na ye mais na bandeko zo courage ya koloba na mwana mwasi wana te donc na bandeko tala ki biso toza na mbongo te nga naza na eloko te bango baza na mbongo d'abord en tout cas vraiment nazaki complexé devant fille wana ya makasi donc na bandeko kele ndako wana kaka batindaka nga pona monaka mwana mwasi wana tellement lokola papa wana zaki na mbongo biso to zaki na mbongo te na bandai komona question na approcher fi wana fi yango akolinga ngate parce que na zali salité na latara bien te to za na eloko te donc na zaki vraiment complexé makasi devant fi wana et ko sala ke donc tellement lokola bandai kolinga na bandai komona ke na bi en tout cas toza na eloko te soki nazalaki atala mwa mbongo mais elle a proposé ye ke na lingaka ye mais lokola naza na eloko te moyen na approcher na mwana mwasi oyo ezali te na bandeki kosala bamisala na kaka ya bamike donc kokende koyede bato so bato bazosala bamisala na bango ya bandaku donc bon bacoup de main ya
musala neti ba maçon ba bilo monde ngona mena yekola ki musala na te nazaki na ba vie na nga basala batonga bandaku soki bazwi mwa cop moko boyale babengi nga na ke babilo monde ngona ko bomba ka mbongo malembe ti kosala ke na komi kokatisa Brazzaville. Donc kokati na komi kokatisa Brazzaville nyonso tuka na boule ya fi wana parce que nalingaka ye nazala complexe na ye moyena approcher ye ezalaka te. Comme kokende Brazzaville, comme koya na babiloko kotekisa, donc soki na ye na ndako ya bafi wana, mwana mwasi wana ye akowelela kozwa biloko nyonso tu kopesa nga mbongo. Donc alinga kutu na banda koteka te donc akozwa biloko soki namoni biloko ya bafi akokanga nyonso tu apesi nga mbongo après ye akaboleli bandeko na ye apesi ba camarades na ye tellement bazaki na mbongo ebele. Donc azaki vraiment de moi la moso la bande ko somba biloko e pala nga ebele nga la bande ko yeba pété pourquoi zo somba biloko e pala nga ebele na comme kokende Brazzaville soki na ye na tekelaka ye fi wana biloko fi yango azosomba fi yango kuta komi elamo mpe kotinda nga donc bien so na vandi na ndako na biso fi yango akobenga ngai yaka tovanda omwa asombeli nga koka ye moko mpe koka soki papa na bango aye omona papa na bango abengani ngai abi nazala na bana basi na nga nalingaka te mwana mobala awumela na lopango na nga babilo mwa nde mwana nga nazokende ka ba Brazza na nga nazobose na bomba ba mbongo parce que nalinga mwana mwasi wana me namona akelokwa naza na eloko te moyena approcher ye ezate ti bon fo na nga ye komatanga alobi te tika nakende Angola nake Angola nasali na Angola 2 ans nazwi pe mbongo ebele tant na komi na Angola nazwi mbongo na nga ebele donc baninga bazokende poto nga destination na Congo nalobi lokwa na komi na mbongo ebele ba tuka penza tour penza nazokende vraiment en forme na kende pe koyebisa fi wana kinga na lingaka ye donc na bala ye comme ça nazonga lisusu Angola kangi pe bisaka nga nazongi kin kozonga nazongi kin boye avant na ke kolukana no fi yango parce que bon parce biso zaki na kitambo bon na ma campagne ça au moins 2-3 jours boye da sombi ba savon ba biloko na bongisi nzoto ngabi bon siko nazokende kokutana na fi wana fi anga ba na tanga na tanga kombo na ye kombo fi yango Claudine kombo fi yango Claudine ye papa wana na tanga kombo na ete parce que noki ba yeba Claudine soka yoki ya oyeba lisolo wana mais si quoi ta yebi donc il y en a ba Claudine bazebele fi wana kombo na ye Claudine na lati kitoko nga lui bona kene koluka Claudine kokende peka na donc nazwi camarade na mona bikende kotika ngai donc ndenge zana na tomba amoureuse ya fi moko boye bi fi to kende kotekele ba biloko wana linga fi wana makasi mais na mona moyena approcher ezate parce que nazana na eloko te camarade na pas encourager nga tokie ali bango la baki bakomi pe wana bakoti na ndaka ba Claudine kuti ba petite sœur à Claudine mandeko nani ndenge yokende wapi umela ba yambi ngai pe kitoko na ko tuna bona lobi ndenge nini na mona video surtout nazo mona Claudine te babi yo yebite Claudine abala garçon mo ba utaki poto utaki na France ayaki abala kiye Claudine akinde ne tozolo Claudine akende poto abinanga mama bijou place nazalaki mai na makila esilika na mbongo nazalaki na ona makamyo surtout na mimoni zoba na mimoni pamba na mimoni do ba vina na kiko kaskade ko tambola donc ba nzela ya misika boye na kiko luka mbongo na ndenge ya makasi ka pona fi oyo na ya pi bona kuta pi fi yango pe azana ete il paraît même pas balobi na nga ki abala parce que bato ba pese information ba koki jamais ko kosanga alobi ke ya Claudine bala na ye na fandi na lembi nzoto obi ke na umela ki lisote ngabi bon c'est bon na ki ka kopesa bino mbote bo pesa mama mbote bo pesa papa mbote na koya na bimi libanda na lela lokola mwana moke mama bijou na lela miyoyo donc mwana mwasi rêve nanga vie nanga mobimba donc na bandaka ka ko rêver moi la mwasi wana ya ko vanda ndako na boka pona tala ka beauté na ye ba yebisinga Claudine abala ay mama bijou na bimi na telemi libanda na leli camarade na peki singa bi omoni tende neza to bengi to kotaka na kati ndako to senga numéro ya téléphone ngasko na peki singa bi non lelo soki to lobi to se to kota lisuko senga numéro ya téléphone et ça la bien te jour mususu na ki na sala 2 jours na
bela penza omoke na bela donc nalingai mwana mwasi wana makasi me nazalaki na complexe moyena yebisa ye ke nalingaka yo eza te. En tout cas bandeko na nga tozo continuer masolo na biso mama Bijou kande na lobanga naza wana mpona wapesa conseil eloko nyonso tu bamekaka eloko tu bamekaka parce que lelo soki olingi mutu mutu pe aso aza respect aza na éducation ata omoni mobala aza na niveau na yo te to bafingaka te oyebiseka papa en tout cas moyena linga yo eza te naza occupé olukaka mayela bafingaka te baboyaka kaka mais jamais mutu akoki kofinga yo mutu ata ozomona ye ki aza na niveau na yo te soki motema na yo elingaka ye approche ye solola na ye basi mingi pe ya bana mingi ya bamvwa wana bakongo atonde komona babandeli na bango mpe kolinga mibala mbongo te ezalaka nango esalaka nango eloko te. En tout cas vraiment conseil mama Bijou azopesa bino na journée à lelo tolongolaka complexe ebomaka makambo ebele mwasi soki olingaka ye il s'agit oza na eloko te approche ye solola na ye non ebomaka nango mpe mutu te. Abi mama Bijou na kei na vandi na beli vraiment nazaki bien te na bambongo na nga ba camarade bazoko ya kozwa nga tokende kotambola nga donc moya okende kotambola ezate na mona ki vraiment net makolo na nga bakati ko sala ke oui mokomsu na ke kutunga moko lisusu kuna na luki baleki ya Claudine wana na FC bon na bi boya to beta na biso tour boya to beta kala mi tenga fana zonga na nga ngola boya na bimisa bino baluki pe kama mayele ndenge wana to baye to bimi na biso na kwa to vandi babandi koyebisa nga babi oyebi ke tinda ndenge bande ko yana ndako na biso wana ya na biso Claudine ali bon mo ko bande ko na ndenge soki oyena biloka ya koteka ndenge ya Claudine ndo somba nyonso ya Claudine alingaki yo grave kutu zela to la kisa ba kaye ba makambo nyonso tu ndenge banda ekokoma ya Claudine kaka yo grave mukolo kei Angola ok Angola aye ko vérifier ke ozoya lisusu te bayebisi biso ke yo kei Angola ya Claudine lela ya Claudine alobi ke abanda ye komona ndenge nini te abanda yo ayebisa ok alingaka yo botamaka mwana mobala bi mama Bijou place nazalaki na sombaki masanga vers na ngai kana tia na mnongo na kiti si banda na simba ki vers na ngambo na otala bango babi ya Claudine alingaki yo zela babi miselinga kaye ndenge Claudine nga koma tia ba kera koma kombola nga na kati na vandi bonga bimokili donc complexe ebominga donc mwana mwasi oyo ndenge nga bande ko kende na ndako na bango nazo kende kuna so na ina marchandise na ngata msusu ya $300 abimisi $300 asombi nzoke ezalaki abande ko linganga mais yepa bande ko za courage oloba na ngate siko eloko ebominga eza complexe parce que bango bazaki na mbongo donc complexe ebominga mama Bijou vraiment donc ndenge to sololi ke ozana chaîne na yo vraiment beta lisolo langa olongola batu pa complexe ezo boma biso tala net vraiment ngande kona ya mobali so nazala ki complexité mbele mwana mwasi wana nalingaki linga na ngai mais tala siko ngala kufa kaye na kata motema nzoka yepe alingaka ngai donc complexe eza mabe bande kona ngai quel que soit niveau mutu ce motema na yo elingiye usana basolola kaka pusala mekala nko solola parce que soki aboyo ok na nil pas ok na esikate bande kolanga mibali bolongola esprit ya complexe moi sataza kitoko ndenge ni yozo mimono za mabe pusala pembeni na ye linga soko yebiki aza na ye libre soko yebiki aza occupé otiki soko yebiki azali na ye libre pusala pembeni na ye meka kolinga ye meka kolinga parce que na mona ba couple mingi pe mwasi kitoko mobali mabe mais balingani na bango parce que eza bongo mwana mutu ambongo alingi na ye mwana mobola esalama nango ebele donc ndeko na ngai ya mobali akufaki kaka mpona complexe tangu babele leki ya mwana mwasi wana
bayebisaki ke yaya na bango akrakelaki na bango nde garçon akendeki na ye Angola. Yo ndeko na nga mobali avandi alobi naloba ube naloba te abi na vandi boye natali nanu bana basi wana baleki ya Claudine abi wow mokili eza donc nga na mona pasi pamba na vie na nga donc so na lingai na nga Claudine o mbeta mosusu akei poto te nga bi bon banda olinga nga bi boyebi ke nga pe nde naza wana tambola nakende babraza mpo na ya na bino nakei ti Angola mpo na ya na bino. Donc ndenge eza wana nakende kaka koluka mbongo na ye na mbongo na ngai mpo na luka nayebisa Claudine ke nalingaka na ngai ye na bala ye donc baleki ya Claudine esika bazalaki babi ya na biso mpe alingaki sikoyo ekomi trop tard toyoki kutu ya na biso aza na zemi donc biso mwa topesa yo numéro ya telefone ya na biso ezali te parce que abali libala ngo babalisaki na makasi tala kaka papa baluba na baluba babalisi ya na biso mais alingaki te penza mokolo azokende azoyebisa biso abi vraiment donc yo moto osala ye mabe mpona okende olaka ye te ye abandaki kolinga yo complexe esika ememi ndeko na biso ya mobali yango wana abi mama Bijou donc likambo wana elembisaki nga baboko pesa nga numéro ya telefone bapesi nga numéro ya telefone te nga abi bon problème eza nango te mokili soki kaza mwasi na nga na ye tokokutanaka kaka naumelaki na nga mpe esu te na Congo nasombi bamarchandise na nga alinga wana benda nazongi na nga Angola nake na Angola na bose donc 2 ans oyo nasalaki na Angola nake na bakisi lisusu 2 ans mosusu 3 ans mosusu na Angola nasali neti 5 ans après nazwi mbongo na nga wana mpe naye na France koya naye na France boye natunaka kaka bakamaradi tozosolola bona boye ti naye kotinda kamaradi na nga mona bi vraiment ndenge nini tina lelo ngai na donc nazala na numéro ya Claudine te napesaki quand même mbote rêve na nga mwasa vie na nga Marie asabala na ye abota na ye pe mais nasololaka na ye quand même po toyebanaki ndeko na nga mwa alobi nga nazalaka mi ya Claudine nazala mi ya Claudine na Facebook zana pesa yo kombo na ye asala mwa achangea mwa mokie na Facebook mais napesa yo donc kombo azala na Facebook oluka ye ami bapesi ngai nini ya kombo ya Claudine watango na Facebook nabeti mpe namoni abimi nasengi mpe demande ami tema azalaki na profil nanga makambo nyonso tu nasengi mpe demande ami eleki omwe ba 1 semaine 2 semaines namoni ayambi ngai na ami akomi eloko te nga nakomeli ye napesi mbote elongi na yo neti nazoyeba elongi na yo neti nazoyeba boye garçon moko boye atwandi kosolola bien vraiment Claudine ezanga mwasi ya vie na nga nabetele lisolo après tokomi na biso kobengana Claudine alobi osalanga mabe nga nalingaki yo nalingaka yo mais nabandaki kozanga courage ya koloba donc mwasi azozanga courage ya koloba epai ya mwasi ezalaki complexe te epai ya mwasi ezalaki kaka ke azomona ke ye aza mwasi abanda mobali ebandaki kosala ye kaka bien te mais mobali nde azalaki complexe parce que azotala ke ye aza na eloko te bafi baza na mbongo azomona ke neti soki ameki kotia litoi bakobengana ye bakobeta ye bakosala ye soki ndenge nini nzoka mwasi mpe esika azalaki akufa mpe na motema mpona bolingo ya garçon wana tobandi kosolola alobi vraiment nga pende nazawa libala nazali awa eza nango libala ya commission nazala nanga RST nakoma na bala mibale boye na boye mokolo okoya na Belgique tokutana tokoma na biso pe kosolola tititi nga pe nakomaki na mwana mwasi mo betalaka ba makamba mikanda nakoma ko vivre na fille moko boye fille yango azala na ye na azaki na séjour na ye donc fille yango pe akomaki na zemi na nga donc ekomi moi passe ekomi moi kaka titi fille oyo nazwaki na France wana abotelinga pe mwana eumeli pe na bandeko ke de Belgique te moko mosusu pe na ye kokomela Claudine nga bien en tout cas vraiment nazoya Claudine pe topesani baplace ya ozwanga Claudine ya zwinga toyambali tosololi toke na McDonald's tovandi tobeti masolo nayebisi na lobi omoni eloko bandeko kobomanga tina bandeko koyebisa oteke na lingaka yo eza nazaki vraiment complexe ya makasi na bandeko komona ndenge nini na koapprocher yo te
yo pesiko soba Claudine alobi te yo boya mwasi na yo ngape na boya mobali na nga parce que nga penza pe ti ozo na ndako na biso na yo somba biloko na craquelaki yo grave abi mama bijou su kobi ke libala ebandi na McDonald libala ebandi na McDonald donc Claudine wana azaki vraiment kaka elo nani nga na koyi koloba donc destin ya vie na nga mama bijou tino ndenge tozoloba boye ngai na Claudine wana tokomi na biso kobima siko tozoyeba te soki Claudine akoboya mobali na ndenge nini nga pe na koboya mama ya bana mama ya mwana na nga wana ndenge nini parce que mama ya mwana na nga wana apesi ngai mukanda malgré nazovanda na ye me nalingaka ye te motema na ngai ekoma kaka na Claudine siko Claudine nde kutu mingi akomi koya na France par rapport na nga mama bijou vraiment tala beta lisolo oyo pesa bandeko na biso ya mibali ba bazara ba complexé moi sataz lekio na niveau soko sepelaka na ye approcher ye ekosala eloko te parce que soki moi sona za na mutu akofinga yo te akoyebisa yo kaka ke papa tonton en tout cas naza occupé ou bien na sepeli na litoi na yo te mais akofinga yo te bafingaka te complexe eza malamu te bandeko na biso misusu ya bandeko na nga pe ya basi eza na bandeko mingi ya basi okotaka misusu complexe na muninga na yo mwasi ozala wana se bokei fete ata yo olati ozomona kaka ke ye alati koleka yo na likambu nini se bokutani yo soko kutani na muninga na yo mwasi wando tala ye banda makolo otali na mutu otali na bilamba alati otali ti na mutu donc oyebi mobimba na ye ezaki complexe oyebi mobimba na ye nyonso tu ndenge alataki koyeba katiaki suki ya couleur bo chemise alataki ya bo pantalon ya bo lipapa ya bo amemaki saki ya komboni ki complexe parce que nga bijou nazala na jour musota na kutani na mutu otuni ngo bijou au moins mais jalati bilamba couleur na yebite parce que c'est pas obligé il faut na yara kala bandi otala emeje alataki chemise ya ba fleur mais alataki pantalon soki ya couleur nini mama jolie kuna na Belgique asimba sac ya Chanel la likamuni wale ezala esprit ya ki complexe baninga nga mingi ya basi boza pe na vie ya complexe ozwa mwana mwasi moko boye okomisa ye lokola nzambe okota complexe na ye donc elamba yo surtout ata bozokende fete ata yo olati na yo omona ya yo kitoko te ya ye kaka kitoko omona makambo surtout yo ozosala neti yo oza te na mokili non vie ya complexe tomeka kolongola yango vie ya complexe ekoma ya bamisusu ke akoma kodonkaka moninga na ye na bafenetre aleki ye wana aleki non. En tout cas, vraiment, tout meka kolongola complexe, mutu na mokili. Il faut ozala sur na yo. Il faut milinga ndenge ozali. So nzambe asala yo mulai, oui. Zwa mulai na yo. So nzambe asala yo mukuse, oui. Zwa mukuse na yo parce que za ya yo. So nzambe asala yo pembe ya yo. Asala yo mwindu. Ndima ki mwindu na yo. Complexe ya wala mte koma otindaka biso to ko tchaka ba produit makasi. Après 10 ans, to tuni soki Toroyanga noa. Donc tolongo la ba vie complexe mama bijou nazo pesa na ka conseil na bandeko na nga ya mibalo bazala ba complexé na bandeko na nga ya baso bazala ka ba complexé mwana mwasi okoki kozala complexe te okoki kozala jamais complexé na muninga na yo mwana mwasi okoki kozala jamais complexé na okoloba na milieu ezala batu mususu oui complexe na milieu peut-être oui na fête batu belé boye nazo na koki kotambola te parce que oui voilà c'est normal mais ezala mutu mususu azali complexé na milieu na sens que so ba bengi moi aya ezate parce que azomona ke balinga tu ba ozala wana ba ozala kitoko ya ozala kitoko te balinga surtout bazana ba olata so ndenge nini ya olata te non mutu alata na possibilité na ye ezala mutu mususu akota na ye na HM asombi body na ya 10 € ya 15 € abongi yo muto okei soki osombi so bilolati so bilamba ba Versace so bilamba ba nini obongi te donc tolongola ki complexe tolongola ba complexe parce que complexe ezo sala malamu te soki d'abord oza complexé moya osala musala malamu ekozala te soki ozali complexé moya okoma la ba milieu ya bien ekozala te
moi okende na ba milieu moko ya o batu baza bien kokate parce que oza déjà complexé moi opousse na pembeni ya bijou ezate parce que oza complexé moi opousse na pembeni ya bijou la blanche na Congo ezate parce que oza complexé donc mutu il faut ko approcher na ba situation nyonso tout donc c'est ça eza pe na basi mususu soki pe mobala azo déranger ye atali tamsali ngala aza nanga mabe boye na nanga kitoko te boye mobali aza bien boye na kolinga nanga ete parce que akolinganga te non alingi yo akolinga alingi yo akolinga yo kaka o aza na mwasi na ye mwasi na aza kitoko obe azwa basi ya kitoko ngala aza mwasi ya mabe moyenga na linga ye eza te parce que basi na ye akala baleki nga na kitoko wana eza ki complexe il faut tolongola avant esprit ya ki complexe parce que nzambe ayebi ndenge asala mutu na mutu mutu na mutu aza na modèle ya dense na ye soko oza na ta mosusu zolo mabe miso ekozala kitoko donc tolongola ba esprit ya complexe ndeko na ngai ya mobali alobi tina lelo azobunda na problème oyo azoyeba ndenge nini akodebarase na mwasi na ye te mwana mwasi wana mpe azoyeba ndenge nini akodebarase na mobali na ye oyo basalelaka ye commission ya moluba wana te donc bango mibale eloko ebomi bango oyo koto abangi mobali alobi so na blingi garçon oyo monanga soki ndenge nini parce que ye ayaka na ndako ayaka koteka biloko ba geste tout na salaka ye kosombela ye bakoka kosombela ye biloko mais garçon oyo afungwamaka te donc mwana mwasi wana asalaka nyonso bapa nyonso ta mosusu biloko na bango balambi amoni garçon na ye azopesa ye biloko ali asalaki nyonso mais mwana mobali oyo abandaki koteka biloko oyo abandaki kokende Brazzaville akufaki na ki complexe ayi mama bijou complexe ebomaki nga en tout cas meka penza batu meka d'abord kopesa conseil na bandeko na biso vraiment ya mibali botika kozala ba complexe mobali jamais kozala complexe devant moi certains moi sont na ba millions yo soko za na besoin na linga ye basi mi pe bakoma olinga na bo pe mibali pe ya bongo marque déposé conseil na nga lelo yango wana donc mama bijou apesa na ka conseil donc yango wana mingi vraiment biso ba oyo tokoli na kuyen kokola penza te men nazalaki na Congo nazalaki na baparents mo babandaki kotindika nga na bamilie bien bamilie bien kende sala boye to kende papa na biso asimbinga akenda nga boye mpona kolongola mwana complexe milie tout nga na kota na mabanga na nga te napesi mbote na nga na bakopi na nga tout bisika bozali mama Jolie na Belgique mama na ngai Magi kwa na Belgique Bijou la Blanche na Congo mama Meji na kati ya Allemagne mama na biso mama na nga ba mama na nga nyonso tu ya bolingo boyoka na lisusu te ba mama Marceline ba mama Jeannette ba mama Viviane en tout cas napesi bino mbote lisusu na bandeko na nga nyonso esika bozali na ya Derrick Bijou alobi ya lokola na ye complexe ya bakoyanga noa balinga te bakoyanga mais je mutaboyi chez nous akoyanga noa donc complexe eza malamu te mama Yvette na Berkay mama Bijou apeska conseil na bandeko na biso ya mibali bazalaka bacomplexe tala ndeko na biso ya mobali wana soki alingaki na ye mwana mwasi wana mbele mwana mwasi yango alingaka na ye parce que mwasi abandaki kosala effort mais mobali abandaki kokoka te parce que azalaki complexe nalingi bino mingi bosabone na chaîne nanga massivement Bidor suivi masolo ya sika bozala jamais déçu mama Bijou azala naka pona opesa conseil o toza pona longola bato baza ba complexé faut pas kozala complexe faut kozala yo il faut kozala yo penza tango olati bilamba na yo pakoli otie moi maquillage pompe moi parfum elamba na ezala ya 1 euro eza ya yo ata o wana lati bilamba soki ya combien oui alata parce que eza ya ye mutu mususu pe nzoto mususu pe ezalaka elati elamba kitoko bebongi te donc c'est ça nalingi bino mingi bisous à la prochaine.